Fachi, Béton, bonjour. Oui, dans le Bible, bon, on a une commission pour faire ça. Mais bon, il y a bien que Ngai n'a pas de bien tenté. Ce qui peut faire, si on a une commission, on a besoin de respecter. N'a pas manqué de respect dans les gens parce que yon de mutuwa tete déjà la date terminée wa zali ko na yo. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains. Bonjour. Oui, dans le Bible, bon, on a une commission pour faire ça. Mais bon, il y a bien que Ngai n'a pas de bien tenté. Ce qui peut faire, si on a une commission, on a besoin de respecter. N'a pas manqué de respect dans les gens parce que yon de mutuwa tete déjà la date terminée wa zali bo kilo na yo. Vu que nani grand frère na yo abala Roger abala na neve na ye. Donc ça pour la famille na bino. Alors boye ba ke ngazo faire de père de mère. Bon on za mutuki na ngai na kotika ta sans faute. Il va pas bien que immeuble la tekela ki ngo gouvernement, la tekela ki ngo l'état congolais. La tekela ki ngo individualité. Boye il va pas que on kotika na pouvoir éternellement te rokeni. Alors oya oya ofutanga mo commission. Mais je vous dis la vérité, mon vieux, comme vous ne voulez pas la paix, vous devez respecter. Vous manquez de respect ma casse. Alors, vous faites une commission, je vous laisse en paix. Si vous n'arrivez pas à payer pas mon argent de commission, donc vous avez besoin qu'il n'a manqué de respect. N'a pas manqué de respect, sérieusement. Ça, je vous dis la vérité. Je vous garantis. Je vous dis la vérité, si vous ne payez pas mon argent, je vais vous manquer de respect jusqu'au bout. Je n'ai jamais vu quand même la famille présidentielle va se comporter comme une barbare beauté. Vous pensez que vous êtes sans fils plus que moi? Ok, toi qui êtes dans vous manquez de respect, ces gens qui n'avaient pas de maison, ces gens qui n'avaient pas une chambre salon, ils peuvent aujourd'hui sortir des millions de dollars. Donc, l'immeuble Sabena Oya Ville, Bateka Ngeleka, la famille des bandits de Ngeleka, basombiango. Mais pour baper Sambouana wana mbongo ne ya commission, ayeli bango kop basali commission, motem eleki bango tellement mabé au point où ils ont failli tuer ces garçons-là. Le garçon s'est retrouvé en exil. Il a envoyé cette vidéo à quelqu'un qui me l'a envoyé. Tolandaye Ngazolele. Oui, bonsoir, Maman Sandra. Oui, ezangai petit na yo Jean du ciel na ye kolela mingi liboso na yo pona koluka solution na droit na ngai na mutoki na ngai na vie na ngai na yebi kosala misala mibale misato te na sala ka musala na ngaka moko ya ki-commissionnaire naza mutu na botami na kinte naza mutu na botama na mboka na uti banganda jika bamona ditu bambujimai na yana Kishasa oyo koluka vie ya ki-commissionnaire na bandi kosala ki-commission na quartier na moni koswana eza mingi na ye kosala effort na Matina ville ta na Matina ville na komu kobunda ba ki-commission gauche droite ko booster ba image na ba internet gauche droite nde esalaki nayeba na bato ebele bakonzi ebele na bamboka wana Kishasa wana alors koyeba nayebani na bakonzi ya mboka ebele nayebani lelo oyo esaliki nateka immeuble Sabena na bato ya famille présidentielle DG Akadasa Minye oyo azali bokilo ya présidentielle ya Fachi na grand frère na sénateur Roger. Alors tant on a tegi immeuble grand frère ya bokilo ya Tshisekedi atindi propriétaire wana parce que liquidateur azaki na ye belge apese mutu ngasa pesa ngo commission songe pana bango ya kashajana na makambo wana depuis immeuble tekami ça fait 1 année et 7 mois na osenga mona commission 1 année 8 mois bazo pesa ngai te na kei kuloka même tina avocat juridique à Tshisekedi avocat juridique ya Fandi Tshisekedi qui a trouvé une solution
abandi kobundira mais vi ki amoni ki ayo komona ki makambo isa présidentielle makambo za famille présidentielle a se retirer na makambo wana sœur na ngai vi na ngai komaki menacer makasi et komaki très dangereux malheureusement nazaki na famille te na Kinshasa te oyo bakoka koya kosima mpona koboma te alors bato ya quartier ya mawa oyo nayebaya na bango moko nde basungaki ngai mpona kratisa braza nabima mboka mpona zwa solution nde esala bima nazoduma na mboka lelo oyo parce que na mboka na nga moko nakomaki mal à l'aise tala kaka badege wana bazalaki na mbongo ebele bana pouvoir mpona koboma ngai ezokute eloko moko te ezalaki eloko moke nazalaki na bimi na nga na mboka wana mpona mawa ya nzambe alors mama Sandra nazosenga yo mingi omeka kosunga ngai kopartage video oyo po kena trouver solution na bato nyonso bamona litu oyo ngai naitaki mpona IDPS litu ngai tena mpona IDPS bato bayebi mwana ditu bayebi Chabitanda azalaki chef à IDPS à monene kuna tolitaka makambo wana je me rappelle en 2008 2009 2007 tulitaka makasi tozaki na colonel moko na mwenzi to na major Kapuku tobunda fort pona IDPS kosala ba marche oyemba Kabila za mwana ndumba alonga na pouvoir tosala lolenge nyonso kosala tala ba mwenzi to na ba mwalu so tobunda fort pona IDPS na Kinshasa le 16 janvier tolobisaki nani kengo 4 langues pour alobaka vraiment le 16 janvier 2016 pona kolukilo bakeo Kabila double mandat atika pouvoir tosala nyonso kosala ke Tshisekedi a retiré ba signature ya apesaki pouvoir na kanani na ni failo comme président a retiré signature sinon pas ongate c'est tala baliti on sosala nyonso wana pona IDPS keno yamba Tshisekedi après ko retiré signature na bakoro ya Kenya na Genève ayata TFC tusuma ba TFC tonatango vuma boye pona pasi pona ko soutenir Tshisekedi bato afoili ba oseka seka biso koto lelo mwana ma ezu pouvoir ne tande ngazonyo kulangai na droit o iza yangai mutoki o yangai oyo ngai na bundu butu na moyi pona koteka immeuble ko kende ville makolo ozozo ba moto ba risque na monga ko defa na quartier keso qu'il a visité na suka na kozamonga ya visite eko songa na soba kilina ba miga nazo nganda ko sera na ngai lolinga na souffrir na immobilier bokozo wa image te mais tala trésor ya vie na ngai parce que ba individu mobo ya présidentiel ba fandeli mbongo na ngai soit disant ba tumo hotel bazo pesa mo commission sera na ngai nazana besoin jugement ya nzambe etelema nzambe akatalika mo na ngai na mbongo na ngai jibu na yo senga ezali makambo alikutate eza makambo fe ba papier ezali makambo tout etanango en ordre tout na sengi mbongo na ngai ya commission sera na ngai sunga ngai sera na Sandra vraiment oko partager vidéo et partout ozozo ba moto ba risque na mbongo ko defa na quartier keso qu'il a visité na suka na kozamonga ya visite eko sunga na soba kilina ba miga nazo nganda ko sera na ngai lolinga na souffrir na immobilier bokozo wa image te mais tala trésor ya vie na ngai parce que ba individu mobo ya présidentiel ba fandeli mbongo na ngai soit disant ba tumo hotel bazo pesa mo commission sera na ngai nazana besoin jugement ya nzambe etelema nzambe akatalika mo na ngai na mbongo na ngai jibu na yo senga ezali makambo alikutate eza makambo fe ba papier ezali makambo tout etanango en ordre tout na sengi mbongo na ngai ya commission sera na ngai sunga ngai sera na Sandra vraiment oko partager vidéo et partout moto nyonso va vidéo asimba motema a partager ngo lisusu ndenge zwingai congolais de loko zape moto su lobi ko se kapasi ya moninga te parce que ndingo komi la paye yo lobi te merci na congolais ko partager vidéo oyo nzambe omoni ndengo komi Lutumba Simaro akomi Lutumba Simaro na ba proverbe bino baluba okomi Lutumba Simaro mwana boyoki ete papa Lutumba Simaro mwana oyo papa akomi papa Lutumba Simaro na ba proverbe o Yesu yo muninga lelo e koseka muninga te ko zo lobi Lutumba ndomano Simaro ye wana kimia ke na braza tozo lekisa bato yo kaka juste pona ko lakisa bango ye mwana oyo il vous explique ngandajika mwene ditu tobunda
Quand on leur expliquait ici, quand tout le soir je viens crier ici pour leur dire, excusez-moi, Balouba, botika makambozo sala. Balouba. Ils nous ont insultés ici. Aujourd'hui, à son âge, à quelque chose que ça, Simaro Lutumba. À ça, la rabanze, moi, tu as proverbe, Bernard Toyokai. Ndomanouen. Lutumba Simaro, grand poète. Oye koza muninga lelo, et koza yolobi. Oye koza muninga lelo, et koza yolobi. Tshisekedi était malade, c'est un mouton. Le Balouba, c'est votre frère qui parle. Votre frère ici, il est devenu Lutumba Ndomanouen ou Simaro. Votre tour arrivera aussi. Vous qui êtes, vous suivez ces messieurs comme un mouton d'épanurge. Vous êtes derrière un malade. Qui n'est, les amis? Ngeleka Wabolumbu, Ayibi Mbongo Namboka. Il prend son frère, Roger Tshisekedi. Bakeina DG à cadastre minier. Le type qui leur distribue des concessions minières. Les types qui leur donnent des Batekaba, Baramblé, etc. Ils ont sorti plus de 7 millions. J'ai ici les... malheureusement, je n'ai pas pris soin de les télécharger. Les documents qu'ils ont signés. Le liquidateur a quitté la Belgique, il est arrivé. Ils ont acheté cet immeuble-là entre 7 et 10 millions de dollars. Roger Tshisekedi ici, il vivait na Belgique, na CPS. Roger Tshisekedi, le seul travail qu'il faisait, c'était gardien de prison. Parce que je vous ai dit, et je relance ici mon défi, Etienne Tshisekedi était en réalité un homme maudit du côté de sa famille. Ce type nous a arnaqués. Le gars était premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ambassadeur, PDG, premier ministre. Comment Koki Kobota Bana Bangonyo Soba Bololé? J'ai lancé un défi ici, j'ai dit écoutez, Zoa Roger, Zoa Christian, Zoa Jacques, Zoa Oyoyo Muto Yoyo, Ngeleka Wabolumbu, Zoa Ngeleka Wabolumbu, Tanda Bango, Balakisa, Batanga Klasinin. Aucun Tshisekedi, aucun fils Tshisekedi ne peut t'exhiber comme ça un diplôme d'université. Aucun. D'ailleurs, l'aventurier qui est au sommet du pays aujourd'hui, lui n'a même pas un diplôme d'État. Même pas un diplôme d'État. Ce type était maudit, donc il a raté sa vie, Etienne Tshisekedi. Bana batangate, atiki libiso ba bololé, aligné ba bololé, atiki mboka ba bololé na ba bololé. Roger na bangonyo sotunde bazala kiwana, il semble que seul qui avait quand même un emploi, c'était Roger, gardien de prison. Et regardez cet esprit, je relance mon défi. Redescendez maintenant au niveau de leur enfant. Yengeleka wabolumbu et le mutengeleka. Il a des enfants. Qu'il vous montre un seul petit diplôme d'université obtenu par un de ses enfants. Anthony, c'est un soulard et il était soulard qui aujourd'hui est devenu champion en matière d'importation des prostituées. Son père est incapable de nous importer la nourriture. Son père a menti ici qu'il va nous acheter des pioni, qui va importer des pioni. Des pioni béton, rien. Ce garçon importe les prostituées. Il a mis en place un mécanisme des jets privés d'école de Kinshasa pour aller chercher les prostituées au Brésil. Vous les voyez dans des jets. Ils vont prendre des prostituées au Brésil. On lui amène les prostituées à Kinshasa. Un libidineux insensé comme son père qui n'a aucun diplôme. Mais vous allez suivre encore demain peut-être, je vais vous diffuser encore une autre vidéo. Ce même garçon va vous expliquer qu'Anthony sur Avenue de la Justice, il a fait un marché avec Anthony qui a acheté des appartements, pas moins de 10 idioties. Moi, na moko, ya Tshisekedi Yatanga Azati. Azati. Et dans sa lignée, seul Fanny Tshisekedi était technicien de surface. Accueilli Gozomono Baboaka Koyosoki Mangaya comme il est le grand prêtre Azozo Bambongo, a commenté là bakare minier na Lubumbashi Mangaya. Après ça Batu Bambongo, Bayembakaye, David Mangaya, Soki David Mangaya. C'est une famille maudite. Je vous dis, c'est une famille maudite. C'est une famille maudite. Bazui Roger Tshisekedi. Il prend le DG de Camille, cadastre minier. Bakei Basombe immeuble Yassabena entre 7 et 10 millions de dollars. Déco.
Vous pouvez sortir 10 millions, 7 millions. Mais vous payez ça moi noyo, lutumba simaroyo. Vous payez ça yembongone à commission. C'est votre frère Moulouba. Il s'est battu pour vous. Donnez-lui son argent. Donc les Tshisekedi pensent que le Congo est devenu un bien privé. Le Congo, seuls eux doivent et peuvent en profiter, pas les autres. Même les gens qui travaillent. Ce garçon ici, mon commissaire Lelo poète. Et pourtant, il a travaillé pour vous. Et quand le jeune homme a commencé à demander son argent, bah, mécanisme en place, bah, Kangaïba Bomaye, et là, il lance un SOS. Ngele Kawabolumbu, El Mout. Denise Nyakeru, TikTokeuse. Et Yengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalou. Botika Moyibi. Moyibi et le Kakandelote. Botika Moyibi. Bo pesa mwana yombongo na ye. Bo fandia wabozo landanga. Donnez l'argent à ce garçon. Roger Tshisekedi. Roger Tshisekedi. Tu étais gardien de prison. Bah prisonnier bazo betayo. Tu n'avais même pas 1 mètre carré. Aujourd'hui, tu peux sortir entre 7 et 10 millions de dollars pour acheter une maison. Mais donnez à ces pauvres garçons sa commission. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Bon commissaire Ndomanoué Lutumba Simaro appelle ça proverbe. Et c'est ces gens qui sont à la tête de votre pays. Des voyous, des bandits, des escrocs. Et l'on kobaye la keza moyibi. Et l'on kobaye beza moyibi. Famille ya batwali souma ya miyibi. Miyibi sur miyibi. Miyibi sur miyibi. Je vous ai dit non? Vous avez suivi ici. Bateau yo ba porter bango plainte à Bruxelles. Il nous révèle qu'ils viennent d'acheter des villas de 67 millions de dollars aux États-Unis. 67 millions de dollars aux États-Unis. Christian Tshisekedi, c'est fainéant de Christian Tshisekedi, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Il venait d'acheter, je vous ai révélé ici, une concession de 30 millions en Afrique du Sud. 30 millions de dollars en Afrique du Sud. Il prend les femmes, il envoie au Canada. Mais attendez. Tshisekedi, Étienne, j'ai dit que là où tu es, tu ne te reposeras pas en paix. Tshisekedi, Étienne, il ne peut pas avoir sommeil. Il doit tourner comme un ventilateur dans sa tombe. Il nous a laissé une hécatombe sur la terre des hommes. Il nous a menti. Il a trahi nos espoirs. L'UDP, c'était une arnaque. Il doit tourner. Lui ne peut pas se reposer en paix. Aussi longtemps que son fils sera là, Mobutu doit tirer ses oreilles. Luambo Makeda yako bende matoi. Kestera longola sapatu na yewana a gogolae. Kestera fois longola sapatu na ya kroko a gogole Etienne Tshisekedi kuna na tombo kuna. Il nous a laissé une catastrophe. Il a laissé une hécatombe sur la terre des hommes. Il n'a pas donné de l'éducation, de l'instruction à ses enfants qui confondent les biens publics à leurs biens propres. Il faut que ces gens, ce soir, il ne peut pas se reposer en paix aussi longtemps que sa catastrophe de fils sera ici comme président de la République. C'est une arnaque. Oyoki elengi ya Congo.